Les amis à Canal Mimi Selunga TV na pesi bino bambote na pesi bino ba dimanche kitoko bozala malamu na bandaku elongo na mabota na bino papa simba mama simba papa bo simba bana na pesi nzamba lola merci koza na biso na mokona lelo nzambe azala na bino bisika bokotala video nanga ya bino yanga Mimi Selunga TV na pesi bino balosako ebele kaka nde bozomona nazana benvite nanga na plateau nanga ya Mimi Selunga TV Mimi Selunga TV nde makambo kande na loka Mimi Selunga TV mwana bato ya nzambe donc toza elongo wana nazotala bwana mopanzi nanga na moni papa na biso na botone bakombo donc papa bambote na yo bambote mama Selunga wana tomoni papa na biso opesi biso kombo po bato bayoka kombo na nga kombo na nga officiel radio Matadien bazomona elongi wayebi nango déjà donc ye wana ok bao bazomona elongi oyo bayebi na bango déjà ye wana donc oyo papa na biso na kombo ya officiel radio le Matadien donc bana Matadi nyonso oyo yeyo papa na biso bana Matadi bambote beleno ya mingi mbote na beno wana natali so mopanzi nanga na moni mama na biso na kombo ya Mabungu Nzuzi o se présenter na yo kombo na Mabungu Nzuzi ka ye moko Canal Mimi Selunga lobi Mabungu Nzuzi yeyo mwasi ya papa ya papa mwasi ya papa la officiel la Matadi donc ayebi mwasi ya papa la jote yeyo molonga ni donc mopanzi nzamba pesa ye mama na biso Mabungu Nzuzi mwasi ya tai mwasi ya talo otali mwasi okumisi nzambe donc akoboya asali mokili na ye oya taka papa na biso la joma liso donc boye baki molonga ni na ye soko yebaki ete yeyo na kombo ya mama Mabungu Nzuzi tai es donc akanga masolo wana biso tolingaka mbilinga te donc tozomona bango siko na mboka ya Oldembo Mimi Selunga TV ayambi officiel la jona mwasi na ye mama Nzuzi Mabungu na kati ya Oldembo bokoko yebisa biso Oldembo bomoni yango ndenge nini na pesi malobe pa ya papa na biso Oldembo ya ville moi bien nga kutunate la ville ti mena mona ga Sami Cointreau donc na ye pas Sami Cointreau talagaka Sami Cointreau de Berlin bino big champion donc naza pas na ye bon ata musiso pe Oldembo vraiment na moni que c'est bon to komiti ba Bremen et comment écouter to ke suba Hollande bani me to taliga ba tango nde pesi bela te mais vraiment to tamboli to sepeli na ville yango eza bien ba Bremen eza bien to tamola bana tout ça donc mbala sima utu donc to prolonger on se atteint belé comme ça to tambola bien ponga na lela na auto tambola mais eza ba grâce à Sami Cointreau champion bino webi ka champion de Berlin donc boyebi Sami Cointreau donc nde azala donc asa motema Selunga Mimi Selunga TV donc ye wana bon mona ela d'ailleurs moi oya to zala merci maman merci beaucoup wana boki maloba ya papa na biso lajo officiel lajo donc na kata Oldembo bango bafandi na mboka all mais baye na kata Oldembo tozana bango awa tozosepela ba vacances na biso donc ba séjour ezoleka tokos na kombo na nzambe donc mama Mabungu Nzuzi ozana oya koloba omone Oldembo ndenge nini reception ya Mimi Selunga TV omone yango ndenge nini wana kutu ya oloba te pa famille Selunga koliana komela donc réception tokos to sepeli makasi ba séjour eleki kitoko to na tambolile to yaka 2015 na tambola te to vandeka na ndako tema za ela zebi vacances sukela bisoka na ndako melelo o to eturo donc eleki kitoko bana ngolo nzambe to lie to meli to tamboli donc to sepeli makasi donc mama Mimi famille Selunga boya biso kitoko to za ko sepela amen baza ya kosepela
kaka ndenge bomonaki na émission na ngai otali koleka mikolo oti koleka nalobaki na ntina ya réception mama oyambaka mopaya ndenge nini. Donc toko mama nzuzi soko oza na mwa conseil na papa lajo oyo bokoki koconseille bato oyo bayebi koyamba neti bapaya te baninga baye baya ekomi ya kozonga ya mso ya baproblème obe bozwani baproblème obe réception mobulu na kati ya ndako. Donc ozotia bapaya mal à l'aise conseil nini okoki kopesa bato mpo na balanda mpo nyonso toyekola kaka. Merci mama Mimi na nde opesinga maloba mpo na wana mpena naza eloko ya kobakisa fo biso bamama toyeba koyamba mpo mama nde moto ayambaka bapaya mama moto ayambaka bapaya. Donc biso bamama fo toyeba mpena koyamba mpo na eza bato mosusu oke. Donc nga na opesa exemple eza bato mosusu mpena tokendanga mo mpena nga mo na vivre yango tokende esika mo donc bayamba biso donc mona batie bino mal à l'aise moko donc okoka kutu te. Donc ozokoka te donc batie bino mal à l'aise ma Mimi. Donc ovanda yo moko mpena kopema te koningana te pema kasi koningana te. Donc ozosimba noke simba te masoka maboko okomobanga donc mose sentir donc oza kimia te donc ozonga noka na ba séjour on doit poussa mikolo ekoka ozonga. Donc esenga mpena accueil il faut ozala accueillant te za kolia komela te maloba na oka ozoloba la mutu omoni mutu ayoke sengo mso loba ne donc otane longi na baby si dans azali kuna sengo na otazomona olokola amona yo te dans otalo lokola azotala ote donc esala bien te so mpaya ye pa na yo donc faut relaxer mpena gentillesse to ta no gentil te na minute la mpena bimisa kende kodefa ta ya kodefa. En tout cas ya solo vraiment na mama na biso tango ozoloba cameraman alobi talaka bakote kuna po kitoko oyo ozokongela ezosengaka fo bamonaka monako mpenza ozotala kuna. Papa lajo wana siko ezalaki mama na biso mabungu nzuzi nde mtalobaki yo koolobaki ntango so bato bakoloba po aza camarade na nga aza ndeko na nga aza ya na nga nde akotelinga. Papa omoni réception ya Mimi Selunga TV ndenge nini soki mpo omoni mpe fele ezali olobi na koyeba kobongisa mbala nsima wala ezalaki na bamarke bandoto yo moso bakoloti ndoto zaoke epa ya Mimi Selunga nazalanga vrai epa ya kointro donki gate kutu na nde ya moke te. Après nga natamboli mpo koto natambola ebike naza vrai ozomona bakonje ozalango kate bandako tu fo okendaka po otala kuna okende mpena pa motu na kuna na ozala vrai donki toleka. Mais si on a dit côté honnêtement monsieur Absalaya to bana biso wa côté na bosana mais côté on venait en tout cas vraiment on a regretté fallait moi faire moi ezala to golosaka mais déjà émission c'est bandi moi to ningala so ezate mais après émission on a dit que to côté na biso na kopo moi on taba pe bani etika ba rescade lobby kutu lia kiango la danser etika la to kota susu. Après batamoko lisolo polo biso photo zonga sami ko intro be fois banda ba activité donc ezande moi donc côté opepele pepele zali to sepeli bandeko bino moko boyoki mama mabungo nzuzi na papa na biso officiel lajo ndenge balobi en tout cas kaka ndenga na lobaka na kobakisa mwa mokie mama yeba koyamba bapaya koseka na yo kaka déjà epesaka deja esengo okoki kopesa biso bapapa na bamama bateyaki biso mopaya ye ata ozanga eloko ya kolia melakisa ye gentillesse seka na mopaya zala malamu kozala hypocrite te. Donc ezala bien na bapaya kaka ndenge tolobaka tozobeta sete eza na basi ebele bapapa bazolela bandeko bazolela réception mobulu eza mpona komikumbisa te ke Mimi Selunga TV nde non oyo osalaka bien okondima ngo avant bato bandima oyo moko fo omindima après batémoin bakozala pe. Donc wana ezalaki mwa conseil ya mokie kaka ndenge conseil ezangaka te siko papa na biso lajo vraiment nalingi natuna eloko moko yo outi olwe kofanda na Deutschland abanda oya obandela na obe obandela ina bamboka musubu toyebi te. Nga penza na bandela na Potsdam kwa na bandela na Potsdam na koti Berlin na fenêtre biso kota na porte te kota na fenêtre mbala moko po na porte porte so bato bamoni omona na porte bamuso okanga porte okota te yango tokotela na fenêtre erde okobima na porte retard après tovandi ba Berlin batampe molai asima nango esengi kaka
ma famille to déplacer to na biso ko to na ulme so to na ulme wa to na ulme pembe na Stuttgart wa to na to passer moi ba séjour sur côté wa ulme na kenda kuna 3 fois eza mboka moko kitoko makasi na bangomba nango na yebi matadi te me namona kalo kwa nazana ngana matadi donc na koma matadi te me se na komi na ulme na bi nazana ngana matadi donc eza bongo vraiment sikonga nazaka na mwa question moko kala te to kena sana ko shite to lingi video na sesa molai makasi parce que ce video eza molai batu batala kati to yebi bino ndie bozala ka be ba fidèle na biso bolanda ka ba video tina suka e ko sala mimi selunga ba wow e ko sala nga ba bien makasi papa Lajo na mama Nzuzi boza déjà combien de temps na libala Nicole Soto la nina banda ba Angostar wana bo atikala kuna ti ya ko matiba koto yo donc ça va 15 ans eza ba 15 ans parce que nga na yebi vraiment ba 15 ans to banda ki masolo donc ti bo mona biso boye to banda ba masolo couple na nga to banda masolo donc ensemble to banda ngo banzela moko oyo kapenda donc ba 15 ans de mariage donc efandi au eza facilité na bande comme suso bandi ko bala na sika conseil nini mama Nzuzi ko pesa penza na ba jeune frère o ba jeune sœur o bazo kota na mabala otala biso bo tozongela kaka me to fandi na mabala pe to nganza miango o pesa bango conseil donc kota te conseil na merci maman Mimi na parole pesa conseil na opesa eloko liboso eza kaka nzambe liboso kota nzambe liboso makambo nyonso donc nzambe mutadirija libala donc tota nzambe liboso en plus respect na papa respect na papa bango balingana bango biso déjà biso ndeka totosa bapo papa balingaka botosi so otosi ya ozongiselo bolingo yo so otosa ete yepe papa balemba kote mpo papa balinga respect so otosi azongiseli yo bolingo donc botosi eza na libala fidélité patience eza na libala persévérance donc totie nzambe patience na nini so na koloba lisusu donc fidélité kutu fo boza fidèle na kati ya couple harmonie dialogue transparence yango wana lisusu wana nde transparence nde makambo mpo so transparence eza te na libala ekoma so mbelinga mpo oyo soki aza makambo na ye wana aza makambo ne en tout cas ekotisa pena désordre na couple donc harmonie nde pena fo ezala na couple botambola ekoma papa so alobi ate oyo boye te tosala yango boye oyoke ayo mpe mama te papa kote oyo tosala yango boye donc bozala transparence na libala wana nde bomona mpenza libala na bino ezokokende yokende bambula nzambe mpe azobatela yango wana kanga alingai na biloba amen papa Lajo oza na likambo obakisa na esika wana bon mwasi nde eza na fo azalaka play mwasi so aza play tipe aza ne play tiki koko wazi bokinono soko te mosusu te mais soki mwasi aza play te tipe aza play parler toujours onozalaka baproblème to tipe aza play te mwasi aza play donc bino nde fo ozalaka harmonie ezala wala mpenza pepele donc bandeko kaka nde bomoni boye tokomi vraiment na ntango na biso suka tosepeli na mwa émission na biso moke nasepeli koyamba bandeko na nga parce que bakomeli nga na terrain tellement nga naza Mimi Selunga TV Muta TV bango mpe fale baleka kaka na Mimi Selunga TV nde makambo nini chaîne ya bana na nzambe esika tobokoki kozwa baconseil ya bana na bino bobosana te bosabone nzambe akopambola bino wana mama na nga Mabongo Nzuzi na papa na nga Lajo officier na pesi bino ba merci beaucoup kozala na bino bozongi na bino pe ezala malamu na kombo na Yesu wana mbala sima tokutana na video na biso ciao biso pe tosepeli ciao